nayoki parmi bamakambo Martin Fayulu alobi bato bamela lelo batambola évoqué article 64 nayebi te pourquoi balingaki élection tosali élection balingaki glissement te balingaki reporter on n'a pas respecté bapropos ya baopposant te ya Martin Fayulu te mais to respecter rien que la constitution parce que mandat ezalaka 5 ans et 3 mois avant fin ya mandat mobeko likondi elobi bato baza en place to bakokamba to badeja oyo wana baconvoke corps électoral yango nde régime Tshisekedi à travers le premier ministre chef du gouvernement Sama Lukonde basalaki baconvoke corps électoral mpe soki otali na malamu malamu mpenza totali na mikolo mpe totangi na calcule malamu na yo ndeko na nga kongolo oza kolanda ngai na moment toloba na yo nano 5 ans ekoki te en tout cas batiaki mitema te élection désolé vraiment tala lelo oyo batata mpo oyo ye ta nyonso atikali korevele élection te mais atikali korevele koma nakomontre basere na ngai mpo justice elandanga te na makambo ya mokanga lonzo naya kobatama nanga makambo élection to mosu ezala te mais totiakaka makelele mpo transition kobota makambo ebele régime ekolongoka kolandela na bango ngai lisusu te surtout ke nakota makambo yango lokola soki nani soki kandida soki nani nzambe alalaka te vraiment tala mbote bakongomani mbote bayi mboka nayebi ke bozali ebele mbala oyo biso tana yo mosusu apart koprésente bino baveu le meilleur bien sûr parce que quelques jours ezoséparé biso na année 2024 et année 2023 plutôt po tokota année 2024 alors kota une année eza baje te ezepesameli mpe na moto nyonso te boyebi bandeko ebele tokotaki na bango 2023 mais titre omo aussi ça 2023 boye mingi vraiment batiki biso alors yo na ngai soki toza nano kopema faut qu'on rendre gloire à Dieu kokomisa nzambe na korendre vraiment grâce parce que soki nzambe te mbele etoza na courage te ya kovanda kosolola to koloba na to komona na boye te merci vraiment lokumu ezoya pa nzambe et plutôt continuer toujours kosenga ye accorder biso vraiment grâce wana ya kozala vivant parce que c'est être vivant nde ezoprofite omona makambo ebele oyo tokokana na oyo tolinga koréaliser nyonso ebatami kaka wana merci na baye basalaka ke bomona ngai vraiment rabilema junior kapaya pourquoi pas rifek esombe bameilleur ve na bino lisusu davantage naye kobakisa tozali na tindika esika pito ya kopesa bino basango ya makambo eza koleka na mboka na biso osalaki maponami niveau tovandi na biso kimia nayebisi bino ke bokondima te mpo mboka mobimba mpe ezali na kimia ya makasi mais mpo sa koseka nde eza kokanga ngai nalingi topartage koseka yango ensemble oyebi ke lelo ndenge toza boye na moment nazotourne video toza journée vraiment ya mercredi nayebi te biso kozwa video yango na moment nini mais moment nga naza kotourne video ezali mercredi oyo ekanamaki ke lelo Kinshasa ekobukana mboka mombe ekobukana moto akobuka yango ezali mwana mboka Martin Fayulu mwana mboka Théodore Ngoyi mwana mboka Denis Mukwege nke malilo baza mwa groupe puisqu'il a bato moko baza mwa 5 candidats moko mwa 5 personnes bena bakanaki bendeke lelo bango bazobongola mokili mais ce seksaki nga su makasi ezaki Martin Fayulu akoki koévoquer article 64 c'est vrai article 64 na constitution nayebi ke bato mingi mpe toyebi yango vuma te mais soki nakoki kozala na bonne mémoire je crois que nakoka kointerpréter yango vraiment te avec exactitude je ne crois pas et vraiment avec justesse na bloqué yango na motu te mais je reconnais que article 64 ezali korekomande na bacongolais tout congolais aza na droit ya kotelemela bato nyonso oyo bali kozwa bokonzi na makasi to koexerce yango na makasi vraiment mobeko likonzi ezali kopermettre bacongolais ndenge wana ezali premier paragraphe to ndenge tolobaka alinéa 1 na alinéa 2 ezali koloba boye ke bato nyonso oyo bakolinga basala trouble mpona korenverse régime moko to bainstitution ezali en place d'une manière officielle bainstitution wana donc bato nyonso bameka kotati korenverse régime wana e bazali kosala infraction so bameki kobima na voi wana bakanga bango mpo ezali infraction sikoyo nayoki parmi
bamakambo Martin Fayulu olobi bato bamela lelo batambola évoqué article 64 na yebi te pourquoi balingaki élection tosali élection balingaki glissement te balingaki reporté on n'a pas respecté bapropos baopposant te ya Martin Fayulu te mais to respecte rien que la constitution parce que mandat ezalaka 5 ans et 3 mois avant fin ya mandat mobeko likonde elobi bato baza en place to bakokamba to badirigant oyo wana baconvoke corps électoral yango nde régime Tshisekedi à travers le premier ministre chef du gouvernement Sama Lukonde basalaki baconvoke corps électoral mpe soki otali na malamu malamu mpenza totali na mikolo mpe totangi na calcule malamu na yo ndeko na nga kongolo oza kolanda ngai na moment toloba na yo nanu 5 ans ekoki te jour pour jour parce que mokonzi ya mboka ya Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apretaka serment un certain 24 janvier 2019 donc ce tokomi le 24 janvier 2024 nde boye akokisi 5 ans jour pour jour mais tala na bolamu na ye a convoqué le corps électoral, a mis biso mpenza na maponami. Donc avant fin ya date oyo tolobi ya mandat na ye. Bon moto asali biso malamu ya boye. Yo ya koyebisa bato tobima na balabala. Non. Bandeko na révélé bino eloko moko epa ba opposant na biso. Na kozwa bango 4 bakandidats pour ne pas dire tous les opposants parce que FCC na Joseph Kabila. Baza ba opposant mais bango bakotaki nzela maponami te bango baboyaki yango pene bino moko mpe boyebi ke bango babetaki yango kara makasi bakanisaki kosalema te mais na miniti oyo nayeba te baza na batension moko terrible parce que tosali yango tosali élection esalami mais quelques candidats na ngai ayebisa bino bazalaki distrait bapreparaki élection te ezali Martin Fayulu apréparé élection te Moïse Katumbi apréparé élection te Denis Mukwege bapréparé élection te Matata Mponyo bapréparaki élection te mais c'est comment bapréparaki te naturellement bato oyo bazalaki vraiment na mitu na bango bazwa bacommunicateur oyo bacréa entre autres na kotanga nkombo ya Pero Luara a distraire bango davantage si même pendant que balingi babanda campagne ye ayebisi bango ke élection ekozala reporté pour 6 mois Denis Kadima na Seni baza prêté baza kopréparer mikanda batina na cour constitutionnelle et reporter l'élection de 6 mois. Alors, d'après Bango, comment qui là-bas préparer, comment qu'on revendique la balabala qui l'élection de l'élection, il faut tout que la transition ça Tshisekedi. Parce que Bango, il y a une Bango qui élection exacte. Selon les Bango Samaki, Moutoune, il faut que tu aies 25 ans pour préparer une élection. À préparer la vérité des îles, il est rêvé trop la rue et puis Namoutou a ébagué Tshisekedi. Élection pour ça. Katumbi ye azaki ko préparer l'élection te azaki ko préparer comment ba convaincre bato ke ya sa congolais parce que campagne ya Noël Tchani o la mukaka na mitu ya bato na mitu ya congolais yake il faut tout ça la loi de père et de mère si Moïse Katumbi azaki ko banga kaka saki ba ko ye arozala annuler déjà candidature ne ko lera na ngote d'où moyen préparer l'élection ezate a préparer ki pété et pour na zoro ba makambo yo. C'est parce que na sali constat que na campagne ndé bango bayo suka pour l'élection ba kepe na campagne moko à la va vite maintenant bazaki pena na discours té réel ya koyebisa bato pe na précaution bazwaki te surtout na moment Denis Kadima koloba na bango te na komeli ONU na komeli conseil de sécurité pour que MONUSCO sunga biso na distribution ya ba kits électoral na ba province ba machine panzana na bisika oyo vote kelekela Moïse Katumbi azwi chimie alobi ono kutu kala na mbongo na ngai soki na kodefisa bango po en tout cas batiaki mute bateke élection koza désolé vraiment tala lelo oyo batata mpoyo ye ta nyonso atikali koraisonne élection te mais atikali koraisonne comment na komonte bachere na ngai po justice elandanga te na makambo ya bokanga lonzo naya kobatama na makambo élection to mosu ezala te mais totiaka makelele po transition kobota makambo ebele régime ekolongo bakolandela na bango nga lisusu te surtout ke nakota makambo yango lokola soki nani soki candidat soki nani nzambe alalaka te vraiment tala lelo oyo niveau tokómi oyo biso tosali élection
Mais l'élection, balobaki soki mpe bobeki kosala élection boaffiche résultat bureau par bureau yango moni lelo seni akopubliaka résultat ndambu ndambu puisque akopesaka bureau par bureau et le 31 décembre bakopesa biso résultat complet. Mais na moke ndenge ezokende ndenge totaleli cartographie ya vote partout mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali koganye bango na bacirconscription ebele esetangami déjà tolobi ya solo pena ndenge totaleli a gagné bango avec écart ya moulayi pena ndenge totaleli yango monere ba comprendre parce que ndenge baza wana na ndenge mabe te batiaki batémoin na babiro et puis barésultat ezali affiché batémoin na bango basignaka na bapv sikoyo bacomprendre pena ke tokanisaki akokweya todiabolisaki tokendaki nango na ndenge ya haine na ndenge ya motema mabe mais ebalukeli contre biso peuple a sali vrai choix à comprendre qu'il fallait à reconduire président naé à réélire parce que boza kotala na ba circonscription belé a gagné a commencé par poto ya moko a gagné à partir ya poto vraiment écart moulayi penza bon ya boito bani sikoyo batali niveau makambo ezokende soki bali ko proclamer d'une manière officielle Tshisekedi a gagné biso bakombo elimo na mokili oya akosa so peuple nini okoyebisa peuple nini yo opposa ya pete ya babeno po toyeba komibomba pa ya population tomesala kokosa toya kobatama sikoyo na nsima ya marche oyo tosala marche contre tala lamba biloko notuna ndenge nango ezala ya kitoko makasi lamba mpenza biloko me tokoya te lamba liango yo moko tokoya te opposition apete bolamba liboke na bino bokolia yango me tokoya te peuple congolais a comprendre bino makasi akoya te et puis botala buso babasali bakandidat oyo tomoni lelo basangani balobi ke bazosala marche mais na comprendre bango te bomitali nano te na bakelke biro kaka bozwi bascore ya ndenge nini en dehors de ça pourquoi nano départ bosanganaki te bino ole bosangana mpo na candidat kome bokoki te mais bino bozosangana après élection oyebi ke nayebi te me peuple mpe aza député mibeko mpe ya mboka efandaki wana mboka lelo kobaluka te si tokóma poko tokolala tokolamuka tokotia matoi kongo mobimba tout est calme moto akosa bino te bayi mboka e marche wana eza voué à l'échec peuple moko akobimela bino te mpo peuple avote naye bino te peuple aolakisa bino du jour au jour ke bokoki te bozalaki pete ole boprépare pene élection bolekisaki temps na distraction boza kozela dialogue boza kozela élection ezala reporté boza kozela makambo ebele mais bozalaki concentré te na terrain mpona koprépare baélecteur bapona bino et surtout que Martin Fayulu devait vraiment valablement échouer mpo déjà bato babayaki ye le fait ke alobaki bato nde bakende kopostule te abomelaki bango cop parceke nayebi te bato balinga baya vote Martin Fayulu na plaisir ya nini ya ebele mpe isusu ya nini voilà comment bato bakosami mais mwana Congo zala eve ezala toujours président ndenge na terre bino ke bolingo ya Congo na ya bakongole puis surtout soko omoni te kondima te tozala toujours ensemble mpona kozela victoire finale eza bientôt po to biso tobima tosepela epuis tobanda kotonga Congo elongo na faci po eza nango zo ya kobomba te ndenge nayela kaka bino ke nzambe aza na ngambu na biso yango moni nzambe pene azokontinue kozala toujours na ngambu na biso makambo mpe ezokende kitoko na elengi vraiment mabota na bino nzambe aleka na kobatela yango makasi azala toujours au rendez-vous nakosi bino te tozali ensemble tozali kobunda bitumba ya Congo et puis bitumba oyo moto akosa yo te mpo oyo na ndeko na yo oboma ye mpona intérêt ya baétranger kotala mpena nazoteya bino bozala eveye bayimboka mais na lelo boye na Kisasa toverifie partout bima yo moko benga bana na yo botambola na bango ndenge tokokontinue komartele kaka ke lamba biloko na yo lamba lia yo moko tokoya te so tokolia na biso te toboki na biso biloko na bino tokoya te dollar na yo ya yo moko milela yango yo moko tokoya te towana besoin nango te même franc congolais na yo mpe lamba yango liango yo moko tokoya te po eza yo moko me biso nde tosali déjà vrai choix et puis eloko moko nasepeli na bacongolais mpo na likambo ya vote oyo bikolo nyonso ya Congo toyokani pour la première fois congolais aza uni autour ya un seul homme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toyokani mpona likolo ya mundele toyokani biso toyokani bikolo nyonso bayokani
tokosindika na après. Mais pour le moment na makambo oyo bikolo nyonso bayebisinga ke bayokani et balobi liloba moko basali vrai choix ndenge kaka elobamaka entre un ami et un frère. Le choix est clair. Alors Mundele lokabulu mususu de likambo mususu kokoto oyo esimbi te. Merci na yo Rabilema, merci na Junior Kapaya, merci pe na Refek Sombe, merci ndenge bokotisaki nga na bandako bato tozo préparer ka bamakambo tout et Rabi, merci pe na ye moko mwasi ya pembe Nicolette, toujours mama na bango ya osala ba bien. Donc topesi bambote na bato to bazuli bako kolanda biso otalika bodo ba merveille na bino nyonso donc ezali en général tous les Congolais na tous les 4 coins ya monde place osali okutani na vidéo na biso topesio basalam ebele merveille, le bonheur, longévité, vraiment nzamba bakisa susu ya mingi koleka oyo ezangaki ndenge tozo continuer kolobaki lobi ekoleka lelo elobi ya Congo eza ya malamu horizon eza kitoko et congolais azali ya kobonga nzambe abatela bino bobosana évangile ndenge tolobaka toujours que soko moni te kondima te. Merci.